Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons commencer notre programme. Comme premier élément à partager, cette cérémonie de mariage comprend 4 parties. Premièrement, nous commencerons par une lecture liturgique, c'est-à-dire nous allons lire des textes bibliques en lien avec le mariage. Deuxièmement, nous allons passer au sacrement de mariage proprement dit. Et en troisième lieu, c'est la partie sociale, partie au cours de laquelle nous saluons nos invités et toutes les personnes ici présentes. Et la 4e partie, c'est la partie festive. Nous voulons simplement souligner le caractère de ces moments. C'est un moment sacré. C'est-à-dire, nous vous invitons au calme pendant toute la partie liturgique, mais aussi la partie cérémonielle. Tozali kosenga vraiment kimia ezalaka na esika oyo. Au sein de l'église qui bangi ntango bakota nti tolobana na basapata wana ezali information. Moto yakei epai ya musulman alobana mpe sapato na ye. Mais topesi yango moko toyebake na kati na bikomba tolobana na basapata. Mpona kobanda tokosenga un chant d'ensemble na mama oyo amibokisi oyo azali na programme mpe tokobenga mama diaconesse lambu mpo afongolela biso liboleli. Salud.
pris la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moïse convoqua tout Israël et leur dit: Écoute Israël, le loi et les ordonnances que je vous présente aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez fait du feu et vous ne montez point sur la montagne invisible. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu d'amour, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes pas, afin que ton serviteur et ta servante te reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Nous allons faire notre deuxième lecture dans le livre de Proverbes. Au chapitre 20, nous prendrons un seul verset, le verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de le réfléchir après avoir fait un vœu. Nous allons lire aussi dans le livre d'Ecclésiaste. Au chapitre 4, au verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Au nom du Père, du Fils
bénisse à Jésus. Amen. Prions. Nakobo ya tata mwana pe tata mulimo mosantu. Papa Simon Kimangu Nzambe mulimo mosantu. Tobengio na eleko oyo monene. Eleko oyo boteko momusa depuis la jeunesse du temps. Tango boteli moto la volonté na Dieu. Tango ya libana. Et dans un moment solennel. Oyo esalamaki na ntango wana ezali mpe kosala na biso baye tozali baponami na yo. Na mokolo na lelo bana na yo nde balobi na libondeli ya evangeli baye liboso na yo mpona kolamba ndai mpo na kosala alliance pour la prêter serment na libala na bango ete bango bakogana elongo ti liwa ekokambola bango. Nzambe na biso, nzambe na biso, nzambe na biso. Yango ezali likambo ya fete te. Yango ezali likambo ya baveste te to ya voile. Me yango ezali likambo ya yo nzambe. Poete yo bongisa yango na kati na plan na yo ya Nzambe mpona moto na kati na se. Yango wana tobengi yo na ntango oyo oya papa poete opesa biso liloba na yo na biso tobalakala na baye bazali kobala na mokolo na lelo mpe na baoyo bakobala poete biso bonso toyeba ntina ya ntango oyo pero sale de la voz de niño casi de kimia na yoto sengi banda ibadeli ina soba poete yoto otamu tatizo de niño na como ya tata mwana petata mulimo santo. Amen. Na como ya tata mwana petata mulimo santo. Donc on va plus s'aligner pour une meilleure compréhension. Donc on va répéter, maintenant on monter pour le bagage photo, pour la donner, pour la regarder à la télé. L'effet aussi pour le bas. Disons bas, sur la carte de la Estica, oyo. Pour être l'élo et d'aller. Mokolo ya libala mama selo alobi yango na vie ya moto nyonso bafete ezalaka misato. Mibale ezali impaire, premier avec la troisième, deuxième ezali père, oyo ya liboso ezali kobotama ekolekaka na mwana te ekodepandaka na tata na mama oyo yo babalani bayokani mpe na tata Nzambe oyo akopesaka likambo oyo ya suka ya misato edepandaka na moto te ekodepandaka na Nzambe mpo ezali bonzoki ya moto na voyage terrestre na ye epai ya tata Nzambe. Mais oyo ya mibale tobengi pere ezali libala ezali moment oyo moto oyo akoli moto oyo azali na maturité physique mpe spirituelle akoponaka molongani na ye akosalaka choix ya moninga oyo bakovanda na ye oyo bakosemene na ye pendant toute la vie jusqu'à ce que la mort ekokambola bango. Yango nde ezali ntango oyo yo tozali kovivre sikoyo na bana na biso oyo baye na liboso na biso mpe na biso oyo tosalakala mpe na oyo bazali koaspire to bazali na projet na bango ya kobala. Batata na bamama
libala ezali ya moto te, libala ezali institution divine, ezali institution ya Nzambe. Nzambe apesi yango na moto. C'est-à-dire tata Nzambe ntango ye akeli Adam na Ève, ntango asali liboso Adam, amonaki ke Adam akoki kozala ye moko te, mpe alobi yango na simplicité nyonso. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable. Vous voyez, voilà, les amis, institution divine, inscrit dans le plan de Dieu, puisque moto a dit dans GTT, moto a d'arrêté, virus, bactérie, moto a sali la certaine abbé, la image de la descendance d'année. Vous avez à mon avis que quand vous avez mon image de la descendance d'année, pour être à l'année, vous pouvez espérer à ça l'année, mon long année. Voilà, on a fait la Genèse 2, de 18 à 24. Et qu'on a bien tombé dans la source pour donner l'Ibara et l'Annie. Vous avez à la Lissaki, Adam Pongi. Mais à l'opposé, vous pouvez à la tête de la et à partir de la Mokua, il est à Salakimoa. Il est beaucoup à l'élié dans les botons de Adam. Mais Adam, quand on a mouki, à Salé, à l'objet, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est-à-dire lié à ce pays, pour être navigué au mieux sur le travail, pour lié à la petit combo. Mon côté apocalyptique. Mais sans Watali, l'intelligence divine n'a pas qui a dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc, il fallait les botons, ils avaient les mots à Saïsaki Yango. Yango, ils allaient perpétrer ou perpétuer de génération en génération. Oh, ils allaient qui sont malades, les loyaux, banaliso, alikopala. Quand il y a kopala, les loyaux, ils allaient honneur. Mon canal Zambé, Nakati, la 10 commandements et le dit, honore ton père et ta mère. Donc, moi, je vais marier en tant que moi, je vais moi, je vais soba à côté de la partie. Bah, le dit, il y a maman naïe, il faut tracer les tata. Les loyaux, le principe adaptif à partir du foyer familial. Et puis il y a mes parents, bamoni ete ntango bakopola, bakoki kokende na nsima nzete te, bakoki kosala na mokuse ete yaka tovanda, balobi te, libala ezali institution divine, libala po ete ezala reconnu pur, il faut ezwa bénédiction ya tata Nzambe. Yango wana tata mama lelo tovandi na esika oyo. Ezali deuxième fête ya vie ya bana na biso babali na liboso na biso ndenge mpe ezalaki ya biso. Mais po ete deuxième fête yango evanda, po ete ezali institution divine, il faut evanda dans un cadre oyo tata Nzambe apesi. Poiché tondi balibala ezali nini tokoki kosala nini tokoki kosala te, moto mwasi azwa conscience ya ntango oyo po ete ntango ozalaki na kelasi na biso, c'est quoi la conscience?
c'est la voix intérieure qui nous dit qu'un acte est bon ou mauvais. Confiance, il y a mon de la vitalité, oh, il y a mon sama, et il y a mon moto, et il y a ma paix. Voilà, et puis, il y a la unité, oh, il y a la paix. Paix, il va là, et il y a la unité, oh, il y a un beau. Puede el mari modesto que ayuda también. Na macaroni na ignoto, na force na ignoto, mais dans toute la plénitude de son corps et de son âme. Mais en même temps, il faut aller là, Monica Ndege à l'église des Bongos. Voilà le principe que Jésus-Christ nous a donné pour simplifier le 10 commandements. Aime Dieu et aime son prochain. Le mariage, c'est l'amour du prochain. D'autant plus qu'on a fait un choix. On a pris la décision. Yakopona moto, oyoyo lingi kokamanaye, et Masuka Yadikam. Et ce choix, c'est un choix libre. C'est un choix consenti. C'est un choix réfléchi. Donc, mariage, est un moment solennel qui exige de l'homme et de la femme une maturité physique, mais aussi une maturité spirituelle. Pour prendre une décision réfléchie et responsable. C'est-à-dire venir dire solennellement oui devant Dieu et tous les témoins dans le colon qui a de l'ordre. Dire solennellement oui, c'est à la fois sceller, offrir une alliance de vie et de paix. Mon papa ne parle pas pour éviter la vie. Il parle là. Il va faire la figure pour la zone. Il parle à la donc, mon papa a dit pour être dans la passe. Il y a moi là, ça fait à lui. Linga Molinga la yo de yo encore. Parce que tant Molinga la yo de community, dès qu'il y a d'autres communes dans les Éphésiens 5, de 22 à 33, on qui pour ça la Molinga la yo pas cité pour Molinga de community. Papa Yubula. Lelo yo na mama lubaki ezali bino mibale boponi ete boya kosele libala na bino na liboso ya tata nzambe ndenge kosala ti yango na liboso ya bapote mpe na liboso ya état civil. Vous avez dit oui devant le parent, d'abord entre vous deux, parce que si vous ne vous mettez pas d'accord, vous n'irez pas devant les parents. Vous avez dit oui à l'état civil, oui, et aujourd'hui, vous venez consolider ce oui devant Dieu. Il y a voilà, et c'est que la mission va être la maman, soyez ma sœur sacrée. Il y a mariage religieux. Jésus-Christ, il est mon corps. Dans Matthieu 5, 27, à la suite, à la sœur sacrée, il y a mariage. Alors, oui, les mariages, il faut être à la pure. Mariage, il faut être à la pure. Donc, il existe que le mariage se passe dans la pureté. Et là, tu vas questionner le désir de l'homme. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
po ete yango epekisaki na kati na libeko alobi soki balobaki na bino ete kosala ekobo ezali lisumu nga nalobi na bino ekosala mwasi ya bato kosala mobali ya bato na ndenge ya mabe ezali ekobo osali ekobo na kati na motema na yo tata mama jeune luka mobala ozala na ekobo spirituel te po ete ozala na ekobo spirituel te linga mwasi na yo bongisa ye ndenge elongobali po ete okende kolula te mwasi bongisa mobali na yo po ete okende kolula te po ete ntango mosu okotala ezali kaka elamba oyo ye alati na mwa fa na moke ateti awa na mwa tire ya motema miso na yo ekobenda yo okende kotala olobi aye me yo si oponaki mpona miso na yo ekende kotambola zungu mike epai nyonso soki olingi moninga okoki kosala ye mabe te yango nde ezali ntina ya libala mpo te yango ekozala na ndenge wana tokokweyaka ntango nyonso mpo tokolulaka me soki obongisi ya yo oyo yo oponaki mwayo olula pembeni eza te mpo osali choix osali ezali réfléchi choix responsable un choix posé okotala kaka oyo yo oponi papa igor lelo na bamama nyonso baza na kati na mokili osali choix yo oponi mama Aurélie yo oponi papa igor mosusu te kaka bino mibale esengeli na bino vraiment papa igor linga mama linga na bolingo wana miso na bino kokopai mosusu te ntango komona mama wana alati elamba wana kende kosomba yango yaka kolatisa mama okomona te mwasi na yo aleki kitoko na basi nyonso puisque c'est celle que tu as choisi mosusu te yango wana batata na bamama kanisa eske yo mpe obongisaka mobali na yo po ete azala mobali oyo yo mpona banda mobala na ntango kokufa eske tata yo mpo ozalaka kopa ya mama wana esepesi na mai na yo tokoka kokanisa po ete soki tosaleli yango ndenge mosusu batata na bamama yango ezali sumu lelo oyo papa igor okoloba wi na liboso ya tata nzambe mpe na liboso ya batemoin nyonso bazali awa yango wana totangi na proverbe balobi moto il faut asala attention avant de dire oui po ete oui oyo kolobaka mokolo na lelo ezali oui moko sacré bokoki koprendre na disséquité un engagement sacré libala ezali engagement sacré basakalelaka nzambe te nzambe alobi moto nyonso oyo akozwa koko na ye na pamba nzambe akofinelise oyi a partir ya oui soko dieu mona bolembu na néglige po ezalaka te eza vergoli te po ozwamo na profondeur ya motema na yo po ete ezali un engagement sacré devant dieu basakalelaka nzambe te soki bozwi yango ndenge yango ezaleli bokomona te ntango oyo ezali ntango monene oyo ekosala te bokorespecte wi na bino ndenge yango ekomami na Matthieu 5:37 tosololaki mingi
Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est qu'on ajoute bien bien. Les loyaux, oui. Mais que ces oui ne proviennent pas simplement de la bouche, que ces oui d'origine proviennent du cœur, qui est le siège des désirs, des émotions et des sentiments. Donc, ces oui doivent être prouvés par les actes du quotidien. Oui, on a des il faut être mon dans le quotidien. Sauf si vous le dites oui, vous battez l'yango, vous commencez oui, on a et vous conjuguez et vous salatez et vous racontez bonheur conjugal. Batata na ba maman, bonheur conjugal et c'est conjugal au quotidien. Bako tonga kayango, bako viva kayango au quotidien. Mabala ebele et comme il faut parce que batata na ba maman nous oublions l'essentiel, peut-être par le poids des années. Et non, nini et botonga kabolingo ya mwasi na mobali baza esika moko. Soki l'accueil, savoir accueillir l'autre. Nabituna, ndenge nini yo koyambaka mobali na yo, ndenge nini mobali koyambaka mwasi na yo, l'accueil. Tango kolaboki, monini oyo ekopetaka esengo, epetaka ntai na moto. Bonjour chérie. Quand nous allons dire bonjour chérie, mais je dois faire la paix, il faut tout goûter. Mon ami, mon salarié, Dieu dans les yeux. Mon ami, mon père, ça y est, on a sourire. Bonjour chérie. Il est personne qui dit bonjour. Et d'aller couper ça, et lundi, et d'aller couper ça bonheur, et d'aller couper ça plaisir. Pour être mon ima père, donc il a dit bonjour. Est-ce que Ngaï n'a pas fait ça bonjour? Ça, on va dire bonjour. L'accueil, Boyambi, Bakoko la biso, Maman la biso, Bazalaki la Boyambi, Wana, Ndege ya Boyamba Mobali, Ndega Boyamba Mobali, Ndega Mobali a signé à Yé, à Mobali des forces, par un beau sourire. Abadi, papa, ça va? Alors, on est dans le point de j'ai dit, dès que on va là pour la pas il y a d'habiter la maman. Est-ce que ça a été le travail? Maman, il veut vraiment, c'est un peu difficile. Ensuite, possibilité à accueil. L'accueil, c'est tous les jours, la maman. Et l'accueil, c'est comme la semaine. La semaine, c'est 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, on dit, bon, à quel maman, on a la maison de la comptabilité, on a la bonne bien, ça. Accueil, il convient de l'être. Nous avons dit, mon, on a fait dans le voici dans mon mal. Accueil, est allé à 7 lettres. Donc, 7 sur 7. Pour le bonjour, dans mon yo. Bonsoir. 7 lettres. Et Pesaka. Plaisir. Et Pesaka. Bonheur. Pe yango wana etonga kabolingo. Oyo mokazomona ke oui, et d'aller kaka oui. Ça vous allez dire, lui téléphone, mais tu es où? Mais tu es où? Je t'attends, je ne vais pas encore manger. Et t'attends pour manger. T'attends, maman, est-ce que je vais vous dire, si tu veux là? Maman, est-ce que je vais vous dire, maman, est-ce que je vais vous dire? T'as est pas maman, elle a toujours dit, maman. Ah, attends, ah, comment est-ce que ça va dire? Tata, maman, l'amour est construit au présent. Sauf que vous allez construire l'amour au présent. Vous allez construire le bonheur conjugal. Parce que on est toujours heureux, chaleur et on est toujours dans un tu vas te sentir exister.
lelo wana mobali azali kobima ayebi te mwasi na nga azali nazozonga mpona mona ye nazozonga mpona mona tata tozonga na fondement wana tata na bamama même les voitures basalaka yango entretien contrôle technique mais yo mama bazozala elanga tata bazozala elanga bobimaka ntango ezekino mibale bokokonisa bolingo ndenge nini batata na bamama. Ah, tata. Esengeli na ngana yo tobongisa moment oyo nzambe apesi biso po ete tozalaka na esengo. Batata na bamama mobali yo akosalaka boye azali na kongola ya kokota na kati ya motema mobali na ye ya mwasi na ye. Mobali azali na kongola ya kokota na kati ya motema ya mwasi na ye ndenge mpe mwasi azali na kongola ya kokota na motema ya mobali na ye mpe kobanda. Donc soki mwasi azali na la vie il ne vaut pas mon mari et celle-là ne vaut pas ma femme. Mais soki tozali na kongola ya kokota toza mpe na kongola ya kobima soki tozali kosala makambo ndenge ya kitoko te kataka na bamama. Mariage ya bongo soko ozwi yango c'est inscrit dans la semaine dans le temps qu'au mariage eza na 7 lettres. Bonjour eza na 7 lettres. Bonsoir 7. Bonheur 7. Plaisir 7. La passion 7. Même au moment de se reparler à l'éloa ou à serment, c'est inscrit dans le temps 7 lettres. On dit donc que votre oui soit oui. C'est tous les temps jusqu'à ce que la mort vous sépare. Yawana, tata, la maman. Tolobi et tous dans la voyage. Yango ezali base na yo. Lelo oyo toye awa na libala. Mokanda na tata Nzambe elobi na biso ete na Ecclésiaste 4:12 soki tozwi basinga misato ya kokabwana singa moko okoki kokata yango facilement. Mais soki singa elingani mibale esika moko ezalaka pasi mpona kokata yango. Mais soki basinga ekomi misato ekomi difficile ya kokata yango. Elingi koloba nini? Lelo yo papa yungula na balobaki bango bazali singa moko bayebu ete tata Nzambe azalisa bango. Tata Nzambe yende azali singa oyo ya kolinga bango po ete azali spirituel esala bazonga kutu moko. Bango mibale baye mais tata Nzambe ndenge baye epai na ye po te ye aconstruire libala na bango couple na bango Nzambe soki ye alingi bango ekozala difficile ya kokabola bango. Yango wana tata mama na kati na libala totia liboso tata Nzambe liboso. Ntango otie Nzambe liboso makambo mingi ya mabe eleki. Libala soki Nzambe alingi yango te moyini ya koya kokabola po ete ye atongaka te ye akabolaka kaka. Yango wana batata na bamama biso tobana mpe oyo bazali kobana lelo tozonga na bafondamento oyo ya biso parce que couple tokokonstruire yango sur le roc ya liloba ya tata Nzambe. Ntango osongi yango ndenge wana okomona ke bolingo na yo ekowumela epuis toyeba te ntango obali na liboso ya tata Nzambe le mariage est indissoluble. Pour y aller, moto akabolate oyo Nzambe asangisi. Au sein de l'église imbangiste, tozali na libeko, tozali na lukutakani. Oyo elobi clairement na édition ya 2016, à l'article 43, les divorces est formellement interdit pour toute la vie.
Donc ça, vous voyez, n'est pas que oui, est dans la oui, il y a solo, est dans la nouveauté, est dans la carte, dans mon thème, pour que les vivants n'est pas imaginé. Divorcer, sauf la raison. Il y a adultère, ou à la oui, généralisé la vie pour la mort. C'est vraiment pour penser Dieu, puisque Dieu vient vous dans la vie témoin. Il y a alliance, il y a une base. Et puis, nous avons donné la fête de la maladie, Dieu sait. Dieu est la répudiation. Nous avons à nous arrêter, il va la écouper. Il y a Wana, Tata, Maman, tout dans la sagesse, tout dans la intelligence. Pour la combattre là, ma part, la pito, tout comme la fondamental, tout comme là, muita ekopela, et les balles, et dans la sembo, et comme la pito, si la Wana, comme il y a Tata, Wana, et Tata, Amen. Totalement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant passer au sacrement du mariage. Nakombo ya tata mwana pe tata mwana. Tata Nzambe Yesu Kristo kama ni mwana. Papa tokumi na ile kwa sacrement ya mariage. Tangu lokopi ko bomitaki kati na yesika oyo. Yango itali kambo ya bino. Ubongisa na plan na bino na mkipona moto. Papa, to bengi yo zabe moni momo santo. Oya boite yo ya postele libala ya bana na yo. De façon que bazonga pesa na moto moko. Ya kwa ndani na bozoto tebe ndani na molimo. Ya wana yaka na yo papa boite otambo kabiso na komo ya tata mwana pe tata moto mosanto. Amen.
tosengi kimia makelele te tosalela matoi. Nous voici tous réunis devant Dieu et les hommes pour unir par le lien sacré du mariage et selon le rite chrétien, l'homme et la femme assis devant nous. Que l'on se souvienne que ce sacrement fut institué par le Créateur lui-même. Il doit par conséquent être administré selon les rituels de l'Église, dont le Fils notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement. Le conjoint ont pour nom Papa Yuvula Banzaya Igor et Maman Lubaki Isara Aurélie. Je veux maintenant m'adresser à nous tous qui sommes témoins de ce mariage aujourd'hui. Si quelqu'un parmi nous connaît-il un motif pouvant m'empêcher d'octroyer ce sacrement du mariage, si une telle cause existe, qu'il en fasse part maintenant ou qu'il se taise à jamais. Tozali kotuna na biso banso tozali awa. Est-ce que moto ayebi likambo oyo ekoki koempêche ngai na sala sacrement ya mariage na papa na mama oyo baza na liboso na biso? Soki likambo ezali moto yango amelakisa atelema aloba. Soki alobi te avanda kimia tiseko. Nabandi likambo ezali te. Vous, conjoints, sachez que toute union conjugale non accomplie selon les exigences du Christ et de son Église n'est pas reconnue pure par le Seigneur et ne jouit pas de ses divines bénédictions. Êtes-vous venu librement contracter ces mariages? Moi, Papa Yuvula Banzaya Igor, déclare en vérité ces jours n'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de venir à Maman Lubaki Kinsala Aurélie par le lien sacré du mariage. Moi, Maman Lubaki Kinsala Aurélie, déclare en vérité ces jours n'avoir connaissance d'aucun motif pouvant m'empêcher de venir à Papa Yuvula Banzaya Igor par le lien sacré du mariage. Papa Yuvula Banzaya Igor, acceptez-vous de vous unir à Maman Lubaki Kinsala Aurélie, de vivre avec elle dans la fidélité et l'amour selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare, de ne pas la négliger, de la protéger et lui apporter secours, de la traiter avec respect et dignité, de la garder toute seule durant toute votre vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance ou la pauvreté. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions?
Maman Lubaki Kinsala Aurélie, acceptez-vous de vous unir à Papa Yukula Banzaya Igor, de vivre avec lui dans la fidélité et l'amour selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que la mort vous sépare, de ne pas le négliger, de le protéger et lui apporter secours, de le traiter avec respect et dignité, de le garder tout seul durant toute votre vie, dans le bonheur comme dans l'épreuve, dans l'abondance ou la pauvreté. Acceptez-vous de vous conformer pour toujours à ces conditions? Dirigeants. Je prends toute l'assemblée ici présente et Christ pour témoin. Et déclare que moi, Papa Yukula Banzaya Igor, accepte de prendre en main le baptême dans le lien sacré du mariage, à compter de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte volonté de Dieu. Je prends toute l'assemblée ici présente et Christ pour témoin et déclare que moi, Maman Lubaki Kinsala Aurélie, accepte de prendre Papa Yukula Banzaya Igor pour époux, dans le lien sacré du mariage, à compter de ces jours, dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Je t'aimerai toujours. Je t'assurerai de toute ma protection, jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte volonté de Dieu. Ceci est mon serment. Correctif.
Je t'ai révélé cette alliance. Symbole de l'engagement que j'ai librement pris de vivre avec toi dans l'amour et la fidélité pour le reste de mes jours. Je t'ai révélé cette alliance, symbole de l'engagement que j'ai librement pris de vivre avec toi dans l'amour et la fidélité pour le reste de mes jours. Je te dis.
Papa Yobula Banzaya Igor et Maman Lubaki Kintana Aurélie viennent de signer par le lien sacré du mariage conformément aux prescriptions de Dieu. Je déclare par conséquent qu'ils deviennent époux et épouses selon le rite chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce et vous donne la paix. Prions. Dieu, créateur et protecteur de l'humanité, tu as été témoin aujourd'hui de l'union de ce couple. Donne-leur la force, accorde-leur ta bénédiction, afin qu'ils puissent respecter tes commandements et tes prescriptions. Assiste-les dans leur vie de tous les jours, afin qu'ils vivent dans le bonheur que tu apportes à ceux qui te craignent et que tu reçoives dans ton céleste royaume au temps que tu as fixé pour chacun de nous. Qu'ils s'épanouissent physiquement et spirituellement dans le Christ notre Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit, Papa Simon, nous avons. Et bien pour tout. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec les époux et avec nous tous au siècle de siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu tokomi na ntango ya signature ya livre d'or nde nsima tokosala remise certificat de marié nde tokoleka na troisième partie oyo ekolanda partie positive Luki.
Nangko ya tata mwana pekata Molimo Santo. Paroisse de Paris Saint-Denis. Paroisse de Paris Saint-Denis. Paroisse de Paris Saint-Denis. Septembre 2023, Naboka Kovalisa Maman Aurélie Poété Nabalisaki Papa na Maman Lozaki. Donc, ce fois, il avait dit c'est volé. Il y a un que papa na maman basali mosala monene. Oyo ennemi lelo mwana na biso mpe bana na biso na kati na elonga batata na bamama
Yuhula, na maman. Lucas, la festa qui va la base essentielle de solide de l'éducation à Bako, va l'imaginer pour avoir un mano, va pouvoir y avoir un oyo. Bana le mission à Boka Oyo, va pouvoir faire un Boka Oyo. Pour la montrer à à 14 ans, déjà avoir marché pour rentrer à 22 ans. Mais Bana Oyo, la vie de l'air est atteinte d'affaires. Mais la police de la Mosusu est habitée pour être ma copée. Quand on a l'animal qui a la boutique, il y a posé qui va dans la maman qui possède la tante d'affaires. Il y a posé la vie et c'est bon. Pour être bon à manier, pas à manier, va pour la tante de la maman. Les loyaux, il a dit honneur. Mon dernier est pas à la boutique. Honneur, mon dernier est pas à l'histoire, il va pas. Mais honneur, mon dernier est pas à la tante d'affaires. Il y a voilà. Au nom du révérend pasteur paroissial, du bâtiment Roïtien, Oyoyo a dit ma félicitation, ma fête, l'exemple Oyoyo ici. Voyez, c'est ça, mon nom, on parle de tout, on parle là-bas. Ma prophétie, c'est l'exemple de mon nom. Ah, bon, je vais te marier. Moi, je vais te marier. Ah, vous voyez, moi, on s'inscrit dans la dynamique d'un projet, dans le temps, pour essayer de la combattre. Donc vraiment, papa et maman, Yuhula, pour être commis les loyaux, époux et époux. Papa et maman, Yuhula. Na como ya paroisse Bobiba, o il y est fait la mise à bord de Baouti. La héros Bobiba nous allons dans les séjours, il y a compris à dire certificat de mariage. C'est la femme qui couronne l'œuvre. Mais si les lois vous allez à Bobanda, et c'est la bilo, votre plan la bilo, ma lembe. Kakana, boyo kani, kakana, cœur, papa Yuhula. Et dans la caméra, il y a les lotés, lui qui nous a oublié, maman, la police a oublié. Ya wana na koko ya papa Simon Simba Mutiangani oyo ite ni peko na liboso po ete bana na ye bakende pembeni te babala mpe na koko ya révérend pasteur mpe ya biso nyonso topesi bino elonga certificat na bino ntango nyonso otia yango na lile ntango likambo elingo ya botali yango boyesi kolobaki oui que votre oui soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
social. Merci. Le côté beaucoup, la partie sociale. Partie au cours de laquelle, comme cela nous a été annoncé, nous saluons les différentes personnes qui sont venues partager la foi chrétienne avec nous et nous donnons des communiqués relatifs à la vie de l'Église. Et la chambre de vote pour la part de commence, on peut aller voter à la question de mon collègue Bélo. La communiqué ce qui est allé, les prophètes à la bombe. Communiqué à l'Imoso, les lots, vous allez mon collègue Aposto.